Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banakino. Polémique sur présence, il y a grand P, Navid, province à Kinshasa, gouvernement provincial éclairé opinion sur dossier ango. Oyo ezolo bamape ezolo bisaba kinwa uta mikolo eleki. Ba ministre provinciaux bakutanaki na président assemblée nationale bisika bayaki koyebisa ye ndenge nini basali 30 mois impayés puis bazo senga lisungi ya gouvernement congolais lelo mokili ezo célébrer journée mondiale ya lutte contre agression topé exploitation sexuelle ba détail toute une édition de lelo on ezene sengo mingi ya ko présenter les bino. Beauté, merci la fidélité et confiance pour passer à la KNB News Informarabino, toujours d'une manière très professionnelle. Édition Yalelo et Bandi, Tikato Fongola Yango la Bokutani, ya Christophe Mboso, Oya Kutanaki na ba ministre provinciaux, ye président et assemblée nationale Ayokaki Bango na dossier ya un paiement oye umeli wuta plus de 30 mois bango ba yaki kosenga lisugi na ye po aloba na ngambo ya gouvernement pe solution ya malamu ezwama image fait commentaire. Délégation moko ya ba ministres provinciaux représentés dans ba différentes provinces ya République du Congo ba kutanaki na président et assemblée nationale Christophe Mboso Kodia jeudi 3 mars 2022 pour solliciter implication pour le paiement ya barrière de salaire pe ba monnement na bango. D'après Pierre Yembo, ministre provincial ya Sankourou, pour porter parole ya délégation ango a se livré qui na presse au sorti à celle d'audience na koloba que et sali 30 mois déjà ou ta bango basimba kali sous salaire na bango te après 36 mois exercice en tant que membre ya exécutif provinciaux donc 30 mois mobimba bazwa kambongo te bayaki kombo na président assemblée nationale pour na kolobela ye na problème au bazali na yango collectif ya ba ministre provinciaux balobi que baye ko passer plus de 30 mois bazali ko senga que gouvernement et ça lelo komoko pe yango bayaki komona président ya assemblée nationale oyo azalaki très réceptif pe alobaki que ayokaki bango na bokebi atalisaki pe aprometaki bango rapport moko à qui les droits pour na ko faire compte dans le 48 heures na eloko moko ekosala que pour situation bango ezala décompté. To signaler awa que gouvernement provincial ya Kinshasa, Lubumbashi, Lualaba pe Congo central bango bazali concerné te na situation oyo kaka ba obatikali nde bango kuna bafuta makate baleli basengi gouvernement esala eloko Kinshasa. Et l'équipe partout. 5 sociétés expatriées na mboka na biso et pekisami ko exporter biloko libanda ya mboka po na ba irrégularité ya ndenge na ndenge bolanda ba détail na elema oyo. Société Mino Congo CNIPS Chaloupa la maman Rami P Super Nourriture bango ba pekisami ya ko importer ba biens de grande consommation na République démocratique du Congo. Interdiction yango ezali à gouvernement à travers correspondance moko conjointement signée na ministre ya économie Jean-Marie Kalouba na ministre ya commerce extérieur Jean-Lucien Boussa. Yango ezali signé na cadre ya action ya gouvernement ezali ko viser d'une part quoi assainir secteur et importation de biens de grande consommation puis d'autre part il y a qu'au réserver pouvoir d'achat des consommateurs contre fraude et spéculation sur instruction et haute hiérarchie. Yango ezali autorisation d'importation, yango ezali suspendu jusqu'à nouvel ordre pour de raisons d'enquête ordonnées. La décision il y a 31e réunion du conseil de ministres ou ya vendredi 15 mai 2020. Yango ndeni bakomaki na correspondance yango. La même perceptive ministre et économie nationale et à commerce extérieur babengi association de banque congolaise pe gouverneur ya banque centrale ba délivrer ba licence d'importation na ba société surmentionnée pe ba suspendre licence na bango en cours.
Société Mino Congo, CNIPS, Chaloupa la Mama, Rami et Super Nourriture yango bazali basel établissement te o ezali conformité na l'état congolais na secteur d'assainissement et secteur d'importation. Selon le ministre de l'économie, plusieurs autres entreprises pe ba personnalité au bazwaka na secteur ango bango bako connaître même sort très bientôt. Ministre de commerce extérieur pe o économie basé d'avis que préservation et pouvoir d'achat ya ba consommateurs congolais ezali koleka impérativement par assainissement et secteur yango gouvernement à travers deux ministres au va lancer campagne sur toute l'étendue en mboka na biso de manière ya ko décourager ba investisseurs non en règle na ba recommandation et ça qui imposé Kinshasa et l'équipe partout. Visite ya Pape François a confirmé pour le mois de juillet prochain. Chef ya gouvernement atalisaki que boyamba miyango ekosalema à la fois na gouvernement congolais na église catholique kasi population pe atika la simate ami bongisa pona koyamba sa santé le pape na mabele ya Laurent Désiré Kabila mabele ya bakoko na biso o République du Congo ezui libaku to pe chance ya koyamba le pape François après 37 ans au wapi pape achaka makolo na République démocratique du Congo. Voilà. Lors y annonce y a visite y a Pape François na RDC jeudi 3 mars dernier, Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde alobaki que voyage au ezali réponse positive y a Saint-Père l'invitation du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sama Lukonde, chef du gouvernement congolais, a souligné qui par la même occasion que le gouvernement ait ménagé aucun effort pour que visite yango s'est passé dans de bonnes conditions. Naboye atalisaki que y azali ko remercier d'abord sa sainteté le pape pour répondre positivement na invitation du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi Tshilombo. Ensuite, a annoncé que le gouvernement a causé la nyonso pour na une bonne nouvelle au na Félix Tshisekedi pe causé que le gouvernement s'est préparé makasi pour na koyamba Saint-Père à Kinshasa pe na Démocratie du Congo. Ayaki ko renchérir koloba que alingi que au-delà ya nyonso ko ekosalema sur le plan officiel et sengeli église catholique population congolaise et le gouvernement batu nyonso ba se préparer pour na koyamba Saint-Père à Kinshasa pe na kati ya République démocratique du Congo atalisaki que gouvernement na ye ezali ko bonga makasi population pe ala la te a bonga mapona koyamba Saint-Père. Jean-Michel Sama Lukonde a bâtissé koloba par ailleurs que visite oyo ezali ko s'inscrire na cadre de rapprochement entre République démocratique du Congo pe Vatican. Kobo sanate que Pape François azelami na Kinshasa du 2 au 5 juillet prochain. Visite na ye ezali mingi pona koya koluka ko solola pe koloba pe kozongisa kimia surtout sur le plan spirituel na République démocratique du Congo. Ye a ko visiter deux pays Afrique kasi aponaki aye na mabele ya Lumumba mabele ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o ezali ya ko pambola mape makasi Kinshasa et l'équipe partout. Tobaki on demande que Mokilezo célébrer le journée mondiale et la lutte contre exploitation sexuelle. Pourquoi Tozoli Kolobele yango surtout que dans le mois de mars. Image et commentaire. Le 4 mars, il y a chaque année Mokile célèbre la journée mondiale de la lutte contre l'exploitation sexuelle. Journée ango ya yambo esalemaka na 2009 wapi bisika ezalaka créé une initiative ya ONG JPF en 2022 à l'autre mokili ezali ko célébrer donc 14e édition ya journée ango JIPF ezali ko signifier groupe international de la parole de femmes et il y a le hautement pe ezali hautement symbolique pe yango ezali ko mobiliser basi pour la première fois ko lutter contre exploitation sexuelle pe ba pornographie. Exploitation sexuelle ezali fléau moko ya makasi oyo ezali kozwa au moins 4 millions de nouvelles victimes chaque année. 500 000 femmes par an bazali victimes ya traite topé prostitution involontaire. 10 milliards de dollars ezalaka estimé ba pesaka yango pour la prostitution selon ba montant o epesa melaki biso na ONG oyo. Exploitation sexuelle ezali moko ya ba pire forme ya négation de droits fondamentaux de la personne humaine
yango ezali comme mamoto à se prostituer involontairement attaque volontairement et sengeli koyeba que yango ezali ko traduire être humain cause à la marchandise o ba sombaka o ba tekaka ba misusu bazalaka menacé ba misusu bazalaka isolé ba misusu bazalaka violé ba misusu ba betamaka ba misusu bazalaka enfermé torturé ba victime ya bongo na bongo ya consommation de part et d'autre ezali très important mokonalelo parce que mon ezali côté mais là peut lutter contre fléau oyo ezali bongo traite topé exploitation sexuelle et seigneur koyeba que moto azali libre ko sala ba choix na ye kasi nzoto ya mwasi ezali ya koteka te ya kosomba pete ba mwasi azali être moko très cher pe nzoto na ezali na valeur makasi lelo mokile telemeli makambo yango pe ezali pe mwasi ye moko azwa conscience ya vie na ye pour que lobby azala exploité sexuellement te ata na musala ata kobisika wapi Kinshasa et l'équipe partout. La polémique sur présence ya artiste monene oyo azali a mboka na biso grand père Nelongo na fiancé na ye o batinataki mabele ya ville province ya Kinshasa dossier yango elobisi bakinoa mingi sur présence na ye importance topé bozali samina ye awa pourquoi bolanda lors ya conférence de presse o esalamaki lobby le qui gouvernement provincial ya ville province ya Kinshasa éclairaki opinion sur dossier. Au cours de la conférence de presse organisée le 3 mars dernier à Kinshasa, ministre provincial de la culture PA Yvette Tabou a précisé que visite ya star guinéenne grand P fiancé naye Egloxi Yao na capitale congolaise ezalita na eloko moko te sur opération Kinshasa Bopeto malgré ba rumeur o etambolaki makasi d'après gouvernement Ngobila grand P aina Kinshasa plutôt pour na ba contact na ba musiciens congolais pour na kosa la promotion ya prochain album na ye raison profonde ya grand P ezali kokuta na ba artiste musicien congolais menene otoyebi na ba combo donc grand P aye na Kinshasa te pour na ko sensibiliser Kinshasa Bopeto ndenge ezolobama na ba réseaux sociaux nyonso ekendaki na fiche moko etambolaki na ba réseaux sociaux yango ezalaki indox pe ezalaki fake news ndenge gouvernement provincial ya Kinshasa batalaki kozoma loba Alpha Moussi, manager et artiste guinéen, a souligné que visite y a protégé naye et s'inscrire dans le cadre de promotion de l'album naye humanitaire prochain. Malissou sous kozoba contact na ba musicien congolais pour la collaboration. Pour sa part, Edoxi Yao o ayebani na ba forme ya minene, fiancé à star guinéenne a remercié la population congolaise ainsi que l'autorité à ville de Kinshasa pour l'accueil chaleureux au ba réservé là ki bango pendenge batu bayamba ki bango na sengo koleka surtout population à Kinshasa. To noter que artiste guinéen a poursuivre visite naye kino le 5 mars prochain na capitale congolaise Kinshasa et l'équipe partout. Spaghetti roni pe macaroni roni bosi bo mesal lango ezoteka ma partout tala bien logo ya Baltesco ezanga te po yango nde sa produit ya malamu po na bonne santé ya libota mobimba bayeli susu bango banani société Baltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Baltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va kende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe
bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa. Vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango nde ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché. To offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli kolesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout tozali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité. Il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakite tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité. On continue. Topé Sarabino, information vraie, peu vérifiable. Le Lengue Longo Bani, to proposer extrait émission Kindoki Politique. Mais a déjà en ligne la chaîne YouTube Nabiso Beta Kaka KNB News Okoza Mobimba. Abonné. Kasiko Bosanate, ko partager pour Yamonde Salaka Kitoko. Monsieur Chilombo nous a promis le paradis sur la terre. N'est-ce pas? Tant oiseau battre campagne depuis Abani ko battre campagne depuis Azana pouvoir, mais c'est Chilombo nous a promis le paradis sur terre. Et essayez un peu d'évaluer bilan à monsieur Chilombo. Oya Sali depuis du pouvoir Tilelo. Pensez-vous que le peuple congolais sont des aveugles? Bazo monate marambozo le kanamboka oyo. Qui peut accepter, même ses propres proches, bande connaît à IDPS, même Baoya Kabe Akamwanga, ne sont pas d'accord avec M. Chilombo. Et je ne vois pas. Et la manière où vous allez dire que M. Chilombo peut avoir un deuxième mandat, ou bien on doit faire un sondage pour nous voir ce qui M. Chilombo il est aimé ou non. Il suffit de descendre avec votre micro-baladeur. Vous aurez facilement la réponse. Édition Yalelo et Suki Awa Nazaki Nesenga ko présenter les bino. Merci na équipe Mobima o soutena Kinga P et accompagna Kingai na sima caméra tuzaki na Hervé Zaka Régie et sima na Timothée KMB supervision Zaki ya héritier Lukonge P toujours na coordination et grande communication du Mukinga mino kutani très prochainement na souci moka ko servir binonde musale salima awa édition Yalelo isa dédié na basinyo so ya République Congo mingi ba fi o babundaka pour que ba parents topé libota na bango ezala malam en tout cas na tombeli bino moi et l'âme ya moi si tokutani prochainement na souci moko ko servir bino bye magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no